RDC Robanga c'est le Ramakas. Tu as déterminé la décision la kanda papa. C'est quoi le babou? Tu as la kamba. 65e anniversaire tu l'union du papa, tu as papa la biche ya Kimbelekela. Avant que RDC basali kolo. Pour te remettre à Bango sur toutes les nations. Toutes les nations papa na okane la Bango mabe. Na compte ya RDC. Papa, ba surprise ko zala kuna. Na ya bozanga te. En 1959, le 27 avril, et c'est là qui passe. Parce que lelo et bon, on est comme 5 ans, et que son mon maman mouini. Oh, yo andimaki ete ndima na kopesa yo maboko ayebisaki papa simo kimbango. Ndima na kopesa maboko molonga ni na ye. Ayoka kaka solaka, osolaka nini? Ah, kolo chazo kopesa nga musala kasinga na boyi. Ona ni na boyaki. Naza mayele te, batu bakoseka ngai, oh susu nani, moto mwini. Kasi mama lobaki ndima na kopesa maboko. Mama mwela ndimi abeti ngonga le 6 avril na tongo musala ebandi lelo papa président de la République a déclaré un journée férié chômé et payé. Et c'est ebandi na Luana. Bon tant que le 27 avril 65 ans. Nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele Africa, Europa, America, CAP, Océanie, Namokili Mobimba, Bino Baye, Borozwaka Libaku ya Kolanda Biso, Namokona Mokolo, Nanzela ya Menga Makimba télévision et Psika Wapi Biso, pense toyebi ete, Tokoya ko peta lisolo, tope ko panja sango ya Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Yesolo lele ezali bongo mercredi du 16 avril 2024, tozali bongo na kati ya ville province de Kinshasa, précisément na kati ya centre d'accueil Kasavubu ya Kimbangiste. Et puis wapi maman générale ya Afki asila ikopesa mbela et pas ba maman nyonso été lelo mokolo mercredi 17 avril toko bon ko sangana na kati ya centre d'accueil pona ko kopesa coup d'envoi ya milulu ya le 27 avril na njola ya marche joyeuse oyo eko salema na mokolo lelo. Natina nini natina ya kopesa to pe ko tombola lokumu ya mama Mwilu mama oyo anyokomaki pendant 38 ans po ete lingomba oyo ekoka bongo ko telema po ete ngai na yo pe mwana Kimbangiste oyo abengami mama to ko bongo ko zwa bosomi pamba te tozala na biso batute nde na yango menga makimba télévision etombeli bino bolandi ya malamu po ete boko ko bongo ko landa maso makoleka na mokolo lelo mercredi 17 avril natina ya d'envoi ya milulu mia le 27 avril. Kasi eloko moko to senga na bino ete bozala toujours fidèle na kati ya chaîne na bino pe bo s'abonnera et restez toujours branchés.
Vraiment papa esengo makasi. Pamba te na 1959 le 27 avril ezalaki pasi kasi lelo ebongwani ekomi esengo ete ezomona mama mwini oyo andimaki ete ndima na kopesa yo maboko ayebisaki papa Simoki Mbangu ndima na kopesa maboko molongani na ye ayokaka kaka solaka osolaka nini kolo osaza kopesa nga mosala kasi nga na boyi mpona nini naboyaki naza mayele te bato bakoseka ngai susu nani moto mwini kasi mama alobaki ndima na kopesa maboko mama mwini andimi abeti ngonga le 6 avril na ntongo mosala ebandi lelo papa président de la république a déclaré yango journée fériée chômé et payé esengo ebandi nanu wana bongo tokoke le 27 avril 65 ans depuis nsokela molimo ekabwanaki pe 15e année d'exhumation papa oyo ezali eko ya le 27 avril elingi koloba bamama balamuka na pongi ntongo esi etani mikolo ebelemi odeur ya fete epesani mama nyonso abongama spirituellement pour que so tokomi epai ya nzambe na biso asepela na biso epuis soki tosengi akozanga kopesa biso te mikolo ebelemi tomelela nzambe eso makabo mpe nzela eliaka esengo epuis toyebi ete totongaka nkamba moto na moto bidola ya misala ya nkamba moto na moto bikateli na ye moto na moto bongisa lelo nakosepesa tata molimo 5 na mazuti na ntongo bamama tolamuka na pondie mazuti ya papa na ntongo bongo dejeuner biso bamama papa tielaka motema eza biso mama nyonso pa ezali mokili mobimba boya ebele ete toningisa nkamba tosepelisa nkamba bamama oyo kitoko le 27 avril kambe bomona yaolobeza te baya ebele tosepelisa papa mokonzi ya bule baya ebele bakota nkamba na mama mwinu tosengi uniforme bamama baya ebele mpo tosepelisa papa yango nde ya motuya.
D'abord, lisanga la biso, ya maman Mwilu. On continue la biso numéro 1, papa Simon qui m'a okangani, nzambe la biso. Nous avons mercredi, nous avons la biso par maman, moko papa. Et tina mercredi, biso no soto yebi. Tata molimo mon santu, papa Simon qui m'a bandaka musala na mercredi. Et puis mercredi, ezalaka on nzambe la biso alakisa biso, ezalaka mikolo ezabo santu. Ezabo santu na ndenge nini yemo tata molimo mon santu lokwa tozalaki na elongo. Alexis biso mercredi, mikolo ezalaka kofungama vendredi, dimanche. Donc on a mercredi, on appelle ça na biso ba maman, to bengi yango solution ya biso ba maman. Ikamu choza nango posa senga okozwa. Ekutani pona nini ye moko maman Mwilu nde abandaka likambo yango. Yango biso lokwa toza ba petit maman Mwilu. To bomani sima na ye, tozali kati na ye, tozo lakisa misala ya maman Mwilu. Tozo sala eko ya le 27. Kote ba maman balali balamuka. Mobembo na biso tokeneki sensibilisation. Ezalaki kanga la keneki na grand katanga te. Na panzaki ba maman na mikolo mike tozwaki la responsabilité. Ba maman bakena ba province. Pour que balamisa. Ba maman balalaki batelema. Ba ete mikolo na biso ebelemi. Fête ya maman Mwilu komi pene pesi odeur ya fête. Nde tokendelaki. Nde moni ngai na bozongi na ngai. Sensibilisation on a sali papa na Lubumbashi la keti na Kolwezi na Lualaba somo kotala kosanisa ba mama ya Lualaba na Lubumbashi na Titane bayaka ka muke motule ba yaki 111 mama na décision bayana bisi lokola vieux papa za yaki somo pesa mbwa boyi to sali musala on a RDC robanga tese lokola makasi toza déterminé na décision na kanda papa tikolo babo tokela na na kamba 65e anniversaire tolini soki papa tali ba papa na biso ya kimbelekela amona ke RDC basali kolo pour kobeta bango nyonso toutes les nations papa na okanela bango mabe na compte ya RDC papa ba surprise kozala kuna boya bozanga te boya po ngai mama nationale ba provincial na la sima nanga défilé toza biloko toyokani ba provincial na la bana na bango mais kozala pesa mbwa boyi tandela maloba ya papa Simon qui m'a okanga Tony kitisa biso ba mama papa nous a dit à l'objet fini la récréation et lui koloba makamu nyonso tozala mayele biso ba oto bale ko sala mo ba makama mabe to tika moto na moto conscience sala to surtout biso ba mama biso ba mama de base papa balobaki ba mama batonga mboka te kasi ngade ngenga nazo tonga ba mboka ya sika ya ba mama nde ba mama wole lelo ya ba mama esenye na biso to za position kitoko ngani ya mama bonde ni makasi ba mama pour que tata molimo santu asepela na yo asepela na ngai alo ba mama bobongi na bilamba kaka te na molimo deuxièmement bonzoto ezala mukie molimo ezala ebele na bunzoto na biso ezala muke ba uniforme na biso ezala kitoko propre tozala malamu biso tozokuta na bafamille eza te tozowela komata le 27 toza na baconflit te tobongisa bisika towuti tobatela bapapa tobatela bana na biso tobatela bisika tozali kozala parce que biso toza baambassadeur papa atieli biso motema bamama tobongisa bikateli toyebi ndenge tomatelaka nkamba $10 papa toyebi ndenge tomatelaka nkamba tomataka maboko pamba te défilé na biso ata 5 tour makasi na biso kaka na biso tosepele ezala ata 5 tour bamama ekozala esengo po te papa alobi naza na bamama mosusu te kaka bino nde bamama ngo biso bamama totelema mikolo nyonso eza mikolo basacrifice bamama tokodekrete mabondeli bamama lamuka na pondi mama ndenge balobi na baromain chapitre 13 du 11 au 14 kuna balobi ntongo elingi kotana mais papa alobi na biso ete ntongo esi etani bamama telema tia kimia na ndako bondela papa papie mwa eloko ya malamu tosambela papa pambola maboko na biso ekauka te po tolukaka na biso bamama kasi totia batata na biso liboso bango nde baroi na biso tokumisaka bango po te nzambe na biso alingi équilibre ezala partout yango wana bamama napesi bino merci tomikitisa tozala na mabondeli tozala na botosi tokumisa nzambe totia na motema ete ye nzambe soki biso nyonso tokozala likanisi moko bamama nzambe akoyoka nde tokosenga le 27 akoyoka biso po ete mokili na biso ezwa kimia
atambwisa yango na lolenge ya sika ya papa Simon Kimbangu Kiangani, atambwisa lingoma na ndenge ya lingeli. Napesi bino merci na kombo ya tata mwana tata Molimo Centre, napesi mbote na ba mama nyonso ya mokili mobimba, napesi mbote na mobali na nga papa Kalonga Jean-Claude Père Bible yende apesaka nga nzela na sa musala oyo, apesaki nga permission na kende okatanga. Napesi merci na bana nyonso ya nga ba mapasa papa juste aza na poto, napesi merci bingazo ba les 9 juin nzamba pambola mariage na ye eleka malamu. Napesi papa journaliste mbote bon secret le 27 bandit. Merci. Yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke mama mwi tata mona pe tata Molimo mon centre. Merci beaucoup na mama journaliste de kopesi biso sur occasion de mokolo mwalelo poto koka kolobela likambo ya mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani Marie. Solo kombo na ngai mama José Ngoi Diangenda, nazali longi na paroisse ya Genève na Suisse. Solo batata pe ba mama lelo to kolobela likambo ya mama Mwilu. Tango nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba na biso ete kolobi ya kala loba ya sika. Soki toteli na mokandi ya tata Nzambe kuna tokomona lolenge nini mama Abigail mabota mibale lingaki kobunda, kasi na nzela ya mama Abigail kini eyaki esengo eyaki mboka mibale boyoka nyekotaki ezalaki na nzela ya nani? Ezalaki na nzela ya mama Abigail. Pamba te mama Abigail apesaki kimia, alobaki soki natiki kaka boye mobali na ngai azalaka kutu makasi ya koyoka te. Esengeli nakei komona David, mokonzi David nakoka kobondela ye. Mama Abigail akendaki komona mokonzi David po ete akoka kosenga ye po ete akoka kolongola kanda oyo azalaki na yango. Batata pe ba mama tomonaki ndenge nini na mokandi ya tata Nzali ya tata Nzambe mabota mibale bitumba ezalaki lisusu te na nzela ya nani? Na nzela ya mama Abigail. Pamba te apesaki kimia, azalaki mama ya boboto, azalaki mama oyo azalaki kotambola na kobanga tata Nzambe. Lelo tokolobela likambo ya mama Abigail te, lelo tozali kolobela likambo ya mama Mwilu Kiawanga. Solo batata pe ba mama tango papa Simon Kimbangu avabanda mosala na ye toyebi azalaki kosolola na nkolo Yesu Kristo. Mama Mwilu azalaki koyoka bango, kasi matoyi oyo mama Mwilu Kiawanga azalaki koyoka conversation ya papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu Kristo ezalaki matoyi oyo ngai na yo toza na mokolo wa lelo te. Ayokaki conversation na matoyi oyo ya molimo oyo ye azalaki na yango. Mama Mwilu atondisamaki na Molimo Mosantu nde ayaki pembeni ya papa Simon Kimbangu. Tanga yoki papa Simon Kimbangu azali oya kokamata musala pamba te lekelaki ye munene. Nde mama Mwilu ayaki pembeni ya lobi papa Simon Kimbangu, Simoni ozali kosolola na nkolo Yesu. Papa Simon Kimbangu ayimaki alobi nazali koswana nkolo Yesu Kristo, azali kopesa nga mosala po ete nakwa mosala na ye. Mama Mwilu alobaki ete mobali na ngai kopanga te, ndima ngai Mwilu Kiawanga na kopesa yo maboko. Batata pe ba mama toyebi histoire na kati na lingomba na biso. Tango papa Simon Kimbangu bandi mosala na ye kino tango aye kokanga bakanga papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu atikalaki na batata mvoala, mama Mwilu atikalaki na lingomba, mama Mwilu abateli lingomba, abateli batata mvoala. Lelo mama Mwilu tozali
kokanisa etikali na biso un jour pona nini pona misala o mama mwilo asalaki lelo lingombe ekoli lelo biso batata voilà tata nzambe ekoli tata molio mosantu toye koyeba ete bazali na kati na biso nani wana mama mwilo kiawanga tozwi bosomi na kati ya kati na mboka na biso tosili kozwa bosomi partout na kati ya Afrique mobimba likolo ya nani likolo ya mama oyo azalaki pembeni pona kopesa kimia pona kopesa conseil pona kopesa makasi pona koloba ete simoni kobanga mosala te kolo azali kopesa yo mama mwilo abetaki tolo alobi ngai mwilo kiawanga na kopesa yo maboko mama tata kimbangiste etikali na biso kaka mokolo moko po ete tokoma na le 27 avril olobi nini ngai nalobi nini tokolanda ndakisa na ye yenda zali référence na biso to bengi nini lelo ba mama mwilo association de femmes kimbangiste to yeba munene ya kombo to mimi ezali kombo ya ngani ya tambolaki na kobanga ya batelaki lingomba abateli batata voilà lelo ngai nayo tozwi kimia lelo yo lobi nini to landa ndakisa ya mama mwilo nde ndakisa na yo na ngai apesaki kimia apesaki esengo apesaki batu makasi lingomba lelo etelemi ezali yo na ngai tozwa makasi po ete lobi biso pe tokoka kokomama lobi biso pe bakoka kolobela biso nde bazali kolobela mama mwilo na mokolo mwa lelo misala na ye monani mama mwilo ye papa Simon Kimbangu ye femme internationale ye ba mama na mokili mobimba oye le 27 avril oye le 27 avril oye Simba ukagadi oye le 27 avril oye Ndeko balandi ya minga makimbangu télévision toyebi nde lelo c'est lelo pamba te tositi komona ete centre d'accueil esili kotondisama na bamama ya ville province de Kinshasa nyonso mpona koya kotombola mpe kopesa lokumu ya mama mwilu na ntina ya milulu oyo tozali kobongisa oyo ezali koyela biso liboso ya le 26 avril 2024 ndenge tozali koyokela ngo na binoko bamama ete ya tour oyo ekoyinda na kati ya nkamba kasi na etinda ya mama général ya afki alobi na biso ete bana nyonso ya afki oyo abengami ke mama mwilu mama oyo abengami mama ya ville province de Kinshasa lelo le 17 ebongisamaki marche joyeuse mpona koya kopesa coup d'envoi na milulu ya le 27 avril kasi na nzela wana mpe tokozanga mituna te pamba te biso tozali bana toye kokuta mikolo oyo bayebi importance pe lokumu ya mama mwilu oyo ye asalaki na nzela wana tokoleka epa mama po ete akoka bongo komanulela biso mpe koyebisa biso mwa histoire ya mokie mpona mama mwilu kiambote mama kiambote mama journaliste merci mama tosili komona ete na mokolo ya lelo ya mercredi na kati ya centre d'accueil marche joyeuse ya monene esili kosalema mpona mama mwilu kasi biso ebele tokozala na koyimayima na mokili ezala biso bakimbangiste to mpe bano kimbangiste bakozala na moko yimayima mama mwilu azali nani mama mwilu azali na kasi en tant que mbuta lingomba mama révérende okoki bongo komeka komekolela biso ataka mwa mokie po ete tokoka bongo koyeba mama mwilu azali nani po ete na mokolo ya lelo tokoka bongo kosangana na kati ya centre d'accueil na koya kokumisa ye. Merci beaucoup mama journaliste na komba tata mwana pe tata molimo centre mama mwilu azali molongani ya papa Simon Kimbangu ya solo mama journaliste tango tokotanga kombo ya mama mwilu epana ngai ebangisaka nga mingi ebangisaka nga po ete mama wana oyo tozali kotanga kombo na azali mama moko akoki na lokumu mpona nini tata nzambe asalaki mokili ne kitoko atondisi biloko nyonso tu na kati na mokili na ye mokili oyo asalaki yango po ete moto mosusu azala mokonzi te kasi apesaki bokonzi na mama na tata Adana mama Eve kasi tango Satana yoki zuwa aluli esika ya tata nzambe yango wana akitisi tata nzambe amoni ke akoki kovanda na likolo te akitisi awa na se yango wana Satana akosaki mama Eve kibokonzi ya mutu esilaki valeur na kati ya mokili yango wana mokili ya tata nzambe Satana abebisi yango nde kolo nyonso ayokeli biso mawa
nde yango wana atindaki papa Simoki Mbango. Nde siko mama Mwilu tango ayoki papa Simoki Mbango azosola na kolo yeso atuni ye Simoni yo sololaka na nani. Nde papa Simoki Mbango alobi neke na sololaka na kolo Yesu azopesa nga musala kasi ngai nazoboya yango wana mama Mwilu alobaki ndima ngai na kopesa yo maboko. Safe mama Mwilu nda ye kotombola bokonzi yo mama Eve abungisaki. Soki mama Mwilu te biso ba mama mokolo mwa lelo tokoki kotanga mate. Po ete mama azalaki eloko abwakami atiolami banda na lisumu ya koko na biso Adana Eve. Kasi mama Mwilu alati mokumba ya mokili mobimba. Alobi ndima na kopesa maboko. Safe mama Mwilu nde alati bonzambe. Alati nguya, alati azalaki na maturité nyonso tu yango wana nde abundaki na satana po ete lelo oyo biso ba mama tokoma ba ministre tokoma to na bisika nyonso bazali kotanga kombo ya mama référence ezali nde mama Mwilu. Soki mama Mwilu te mbele lelo ata yo mama journaliste okokai kotelema te oloba pamba te ata bana Israel tango babimaki na mokili Egypte batangaka ba mama te po bazalaki komona ba mama lokwa eloko moko ya pamba po ete babebisi mokili ya tata Nzambe bakomisi bato na kati na pasi. Kasi mama Mwilu tango kaka lobi papa ndimanga na kopesa maboko save mama Mwilu nda aye ko réhabiliter mokili yango wana nde azwaki ndenga azalaki kokanga fulard ne na mutu akangi bonzambe na mutu alati yango alati mokumba ya mokili mobimba yango wana mama Mwilu abongi na lokumu mama journaliste. Merci maman révérende ya solo tozali koyoka ete mama Mwilu femme internationale kasi okomeka mpe koyebisa liboso ya télévision ki femme internationale e wuti wapi po alata kombo ya ki femme internationale pona tina ya lingomba pe na mokili mobimba. Merci mama journaliste. Soki mama Mwilu alati kombo ya femme internationale po ete antimaki na liboso pasi lokola ya antimaki na no pasi pamba te banda na 1921 papa Simoki Mbango tango komaki na le 5 avril na 0 alobi na ye mama Mwilu lobi le 6 avril sengo beta ngonga. Mama Mwilu tango abeti ngonga montimi aliboso yaki na kati ya tango satana yoki ke mama Mwilu abeti ngonga epesaki epasi alobi oyo ngongo ngana tika ngona likolo ebetami lisusu apona nini. Ça fait mama Mwilu banda le 6 avril 1921 yende moto aliboso abetaki ngonga tango abeti ngonga le 6 juin 1921 baye ko envoyer Yerusalem le 12 septembre 1921 bakangi papa Simoki Mbango ake boloko na Lubumbashi. Mama Mwilu atikani na lingomba mbula tukumisa tuna mwambe ya pasi ya solo mama so tozo tanga kombo ya mama Mwilu eza pasi. Tango mama Mwilu atikani na lingomba papa Dangenda azalaki na âge ya 3 ans. Papa Darungana na âge ya 5 ans. Papa Kisoloke na âge ya 7 ans. Mais tala papa Kisoloke ake colonie scolaire na boma musika. Papa Darungana na papa Dangenda batikali na kati ya Yerusalem. Pasi ya ndenge wana bakoki kokabela bango te moto yakoki kokipe makambo na bango azali te. Kasi tala mama Mwilu ayiki piko na kati na pasi. Mondela azokanga mama Mwilu banda na ngombe kisuka kopotise mbangu tina kamba akoya kokokwea monoko makila zolo ezobima makila. Kasi mama Mwilu ayikaki piko na kati na pasi wana ayiki piko abateli lingomba ekomi le 12 avril 1959 ayeko sala remise et reprise na papa Dangenda azwi ba archive nyonso tu ya lingomba azwi apesa ngona maboko ya papa Dangenda banda na le 12 wana azwi carte apesa ngona banganga Nzambe pona kolakisa ke abombaki lingomba siko tango ekoki akolisi ba papa na kati ya molimo amoni ke tango ekoki esengeli siko bango ba mema lingomba po mama Mwilu azalaki komona lokola le 2 avril déjà papa Simoki Mbango azali koya moya kuta na nzoto bo ezali te yango wana azali ko préparer déjà alata nzoto ya molimo po te lokola tata azali koya azali molimo tango bakokuta na libana na bango ya molimo yango nde kopesa biso nzela lelo po mokile ko akotombama yango wana pasi wana lokola pasi wana mama Mwilu amemi yango tomoni ke mokumba ya mokili mobimba biso ba mama mokumba ya mama ya mokili mobimba mama Mwilu nde moto amemi yango
yango na balobi akomi référence ya monde akomi femme internationale. Ça fait biso ba mama ya mokili mobimba soki tolandi ndakisa ya mama Mwilu biso ba mama tokozala na pasi te ezala na nga moko nazoloba yango na biso ba mama tango nyonso tu lokola tozo préparer kokende le 27 avril. Il faut vraiment tout kanisa nano mama Mwilu akomi femme internationale pona nini po ete alataki bonzambe alati secret ya likolo ata na kati na pasi atrahi papa Simoki Mbangu te yango lelo akomi femme internationale bongo biso pe ba mama Mwilu muke est-ce que tokokoma na esika mama Mwilu akomaki esengeli biso siko tozwa ndakisa na monoko te kasi na misala na bizaleli totika mabe nyonso o papa azali kopekisa biso po ete biso ba mama tolata kombo ya mama Mwilu na solo biso pe kombo na biso pe kotambola soki biso tolandi lokolo ya mama Mwilu biso pe kombo na biso ekokumisama kombo na biso pe kokomama lokola mama Mwilu po ete ya komi molobeli na biso pe ba mama mokumba ya mokili mobimba eza na maboko na biso tolongola bonzoto tolata molimo ndenge mama Mwilu alataki po ete kombo na biso pe kokumisama. Merci beaucoup maman. Totondi bino boto. Merci maman. Kiambote mama. Kiambote yaya. Mama tosili komona ete ba mama nyonso batonsami na esengo na kati ya centre d'accueil. Likam nini ezali koleka ya solo biso ba mama to yangani lelo mokolo mwa misato. Eza mokolo oyo papa Simoki Mbangu apesa penza na ba mama ya mokili mobimba ete toyaka kolela. Kasi ye kokuta na penza na événement monene oyo ya le 27 avril coïncide penza oyo mama moko oyo bazoko lobela na mokili mobimba oyo ayebanaka te azangaka tina oyo asalaki ete lelo église Kimbangiste kwa kotelema eza mama moko oyo tobengi mama Marie Mwilu Kiawanga nzitani pamba te nda betaka ngonga mokolo ya liboso po ete église na biso ebanda. Ya solo tosili komona carnaval monene style ko salema na kati ya centre d'accueil esengo nini yango oyo ozali nango to pe liloba nini ya kopesa na balandi oyo bazali kolanda biso. Ya solo bandeko balingami esengo penze ezali nanga makasi pamba te mokolo oyo mingi bazelaki yango me bamoni mokolo oyo te mokili mobimba ningani pona nini lokumu ya mama moko oya se degizaki amonanaki moto pamba liboso ya bamindele pe liboso ya bato nyonso ma bombaki likambo moko ya tina yango lelo tomoni ba mama ministre ba mama présidente po ete yende abombaki likambo alobaki na tata ndima ngai Mwilu na kopesa o maboko. Merci beaucoup mama. Tosoni bino boto. Mbote mama. Mbote mama na ngai. Eloko nini ememi na kati ya centre d'accueil na mokolo mwa lelo? Eloko ememi ngai na kati ya centre d'accueil na mokolo ya lelo ya misatu ezali mokolo ya kembo makasi parce que mama Mwilu abengisa ba mama nyonso ya monde mobimba lelo mercredi poto ya kobondela ngai monani elongai monani elongai monani omokili elongai monani elongai monani elongai monani omokili mama Mwilu asalaki imosala batindaki ye mama Mwilu alongi imokili tondimeli ye mama Mwilu asalaki imusala batindaki ye mama Mwilu alongi imokili tondimeli ye mama Mwilu mama Mwilu biso nyonso toza na kati ya fakifrance epesi bino mbote tozaka na kati ya sensibilisation na biso ya fete ya le 27 to eza samedi prochain fete ya mama Mwilu tozala makasi bamama tozala makasi soki lelo tozoloba kati na lingomba oyo eza mpona mama Mwilu biso mpe tozala makasi tokende liboso tosala mosala na ye ndenge ye azotinda biso ndenge mpe papa azosenga biso
na kombo na tata mwana molimo mosantu Mama Mwilu oye. Mama Mwilu zwa lokumu na yo. Yonde ozali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala. Ya bikeke na bikeke. Mama Mwilu zwa lokumu na yo. Yonde ozali mama ya mabota. Kombo na yo na minoko na biso kozala. Ya bikeke na bikeke. Aloba mama mokili mobimba. Toye ko souhaite bino ba meilleur vœu. Ya mama Mwilu le 27 avril. Ba mama mokili mobimba bonne fête. On a déjà se préparer. Kokita na nkamba yuliselemi pona ko célébrer le 27 avril pour na mama Mwilu. Mama Mwilu oye. Kimpovela na betu oye. Mama wa mabota oye. Ba mama mama me. Mama me. En avant. Mama Mwilu oye. Mama Mwilu oye. Tokumisa mokolo le 27 avril. Tobonga mama. Tokisa lokito kati na mokili na tina mama Mwilu. Oya asalaki bia mingi pona lingombo oyeba na kati na mokili. Mama Mwilu femme internationale. Oye. La femme internationale. Oye. Zwa lokumu. Bonne fête à maman Nyons en avance. Bonne fête Mama Mwilu oye. Mbote mama Falaon na sepeli po no pesinga liloba nakolobela mama Mwilu ndenge na lobi biso tozali bana oyo tozala nanu libanda nani to yebi makambo nyonso tute mais sengo na motema na ngai po nakoloba que po na ngai mama Mwilu alaki mwasi oyo bazolobela na proverbe 14 une femme sage bâtit sa maison. Mama Mwilu alaki mwasi oyo atondaki na sagesse po na komema tikamoninga memelaki yango na kopesa papa maboko. Et sengeli pe na tango na biso yo ba mama to senga sagesse wana pona kopesa papa maboko na sepeli merci. Mama Mwilu oye. Mama ya mabota oye. Mama internationale oye. Ba mama to lobela nanu Mama Mwilu. Tolobela mama Mwilu pamba te eza ya koyinda biso ba mama to telema to yindisa yango. Mama Mwilu azali mwasi moko oyo toyebi. Avana koma wana na koloba nini. Toyebi ete le 27 avril ezali journée moko spéciale liboso pona biso ba mama. Et puis ezali mukolo moko spécial pona lingomba mobimba. Ezali mukolo nini? Ezali mukolo ya mama Mwilu. Pona koloba ete mama Mwilu to bengi femme internationale. To bengi femme inspirée. Femme inspirée na koyi koloba elingi kolakisa elingi koloba lokola guide. Elingi koloba lokola biso nyoso tolanda guide ya mama Mwilu. Biso nyoso tolanda ndakisa. Tolanda bizaleli ya mama na biso oyo tokobenga ete mama Mwilu. Pamba te mama Mwilu ye azalaki mwasi moko extraordinaire. Azalaki mwasi moko extraordinaire. Ce qui na lobi boye na ekeke ya minei topé na 4e génération. Mama Mwilu asalaki makambo oyo ezana mama moko te. Na 4e génération oyo akoki kosala makambo wana. Na histoire ya lelo topé na histoire ya mboka na biso. Na histoire ya mboka na biso azali mama ya yambo oyo abetaki ngonga. Azali mama ya yambo oyo andimaki kopesa mobali na ye papa Simoki Mbangu maboko oyo lelo bimisi ba fruit ya kitoko e bimisi ba résultat ya bien. Ce qui toke na ngambu ya papa tomoni lelo journée
oyo ekomi férié ekomi journée fériée chômé et payé ezali journée oyo ezolakisa biso combat ya papa Simon Kimbangu pe conscience africain conscience congolais te conscience africain yango biso ba mama to telema mama nyonso esika ozali opération mama telema sepelisa mama Mwilu opération mama telema surtout biso ba mama ya Genève to sepelisa mama présidente na biso mama José Kilwa na mama Nzuzi amona ba mama na ya Genève to pesa ye sengo na kolakisa munene to pe ba valeur ya mama na biso o to bengi mama Mwilu zwa lokumu na yo yonde uzali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso kojala ya bikeke na bikeke kata mama wana foto mama bandera le côté c'est que côté sepela kozala na esengo kozala na mama Mwilu eza grâce kozala na mama Mwilu eza chance mpona biso bamama Kimbangiste nanu en particulier eza chance eza grâce tosepela topesa ye valeur topesa ye lokumu oyo aye pamba te azomérite baeloge azomérite nayebi te azomérite totombola ye kaka totombola ye mama molobeli ba mama na ngai oye ba mama Genève totelema nazana esemo ai Mwilu nazosepela ai Mwilu nazana esemo bino ba mama botomboli kombo na ngai Mwilu nazana esemo une femme exceptionnelle. Maman Mwilu azali mwasi oyo aza extraordinaire. Faut que le maman est fier. On a biso ba maman Kimbangiste tolobi pour maman Mwilu nous mourons. Kozala na maman Mwilu eza kitoko wapi. C'est pas la mamie Sikozali. Ba maman Genève tellement. Balobi opération. C'est tout ça maman Mwilu. Opération ça maman Mwilu. Focus kaka. Focus na kosepelisa maman Mwilu. Kosala makasi na kopesa tata maboko. Topesa tata maboko. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération.
wuta tangu mulai. Asungi lingomba wuta tangu mulai. biso pa ya papa Simo Kimbangu kiangani ezaye yango moni biso lelo mercredi te ko sala carnaval ya malamu ya kitoko ya esengo pona ko ya ko kumisa mokolo na ye ya avril. Voilà. Ya solo tosili komona ete boton sami na esengo kasi liloba nini okozala nango ya suka pona koyebisa balandi o baolanda biso pe baye oyo bafandi fandi na bandako pamba te oyo ozali na elenge il fallait que totikela bamama kasi na biso ba jeune tokoti na mulongo liloba nini okozala nango liloba naza nango kaka bamama ba jeune fille nyonso atangami aza jeune fille yebake oza mama oza déjà mama parce que oza jeune fille oza mwana mbali to oza maman donc liloba naza nango kaka bovala na bandako te boya tokumisa topesa mapamboli topesa machanjoli epa ya mama mwiluki ya wanga Marie. Donc yango wana kaka nali naloba en tout cas na sepeli makasi. Merci beaucoup maman okoki kokota prise to sanjola mama mwilu. En tout cas lelo ezali mokolo ya monene mokolo ya esengo pamba te mokolo yango ekozala ya matata kuna na mboka nkamba Yerusalemu ya sika nena yango na mokolo lelo toyo kopesa coup d'envoi na yango biso nyonso tokotombola maboko mpona kopesa mama mwilu oye soutien de l'église femme internationale.